Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilei nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makambo belé donc c'est per sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc si tu na bino yango. Boyo ki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Bouloukoudou t'es. Yena Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ma chambre froide était vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et yoka soda Congo Swiss TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza ma solo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. La gangi bafoué. Papi. Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, les alliés coordonnateurs de la fondation, aïe na équipe Mobimba, pour y avoir la libota. Je crois que mon que depuis il y a pourquoi Zaobela fondation, ils ont en charge depuis Kala, baza kana ba carte d'assurance médicale, ou grâce maman Denise a pesa ba comédien, na ba oya mikolo, na mabota na biso. Donc je crois que Nabiso, baza na maman na bango, baza na bakap toi de sala que soto beli, to beli la télé na ba télévision na ba radio ni sumi. Il y a un moni pour monaki chaque fois. Marcel, Joël, baza okende ceux qui baté na fondation pour soit ici to ba orientation quelconque pour na pourquoi soit traitement bon comme souka nous allons beaucoup faire le programme Nzambe lui il y a une délégation pour visiter le compte Yamama Denise. Le patriarche Bukasa et Sikaba Viva. Matanga interface Nabiso Ezali Papi qui est neveu. Il y a aujourd'hui une famille déléguée pour préparer l'obsèque. Et les trois enfants sont là. L'aîné Joël, Marcel, notre. C'est vrai que la carte d'assurance est à la carte. Mais assurance, la solo, ceux qui ont décidé qu'on ne peut pas faire autrement. Papa, pour Zalakinaïe, pour Zouaki soin, engagement au premier dame Zouaka pour la santé. Il y a un artiste qui est en tout cas, pour Zalakinaïe, la terre est en je crois que les Joël, Zalaki de temps en temps en contact avec l'équipe tout le temps. Nous avons décidé et sous-caboyer. Donc, courage, kaka na famille, na l'équipe, na l'équipe batikali.
c'est vrai que papa accueilli, mais papa Likolo Azakaka, nous avons Bino, Toyebi aussi Kabinote, tout le temps Nabino pour la suite. Puis na ba famille ba libota mobimba toye na Congo ya première dame pour présenter ba condoléances na ye aza ye moko aza sur place te yango a délégué biso en urgence toye ko tokuta na bino to kabola mawa oyo elongo na bino famille biologique mais aussi na famille na ye ba famille artiste nyonso bazalaki na ye tango nyonso toye vraiment to partager douleur wana ensemble na bino. Est-ce que le programme est déjà? Peut-être que c'est quand même au Kabola Mawa. Le Bisso, Kabota, ainsi que la première dame, la délégation menée et il y a Bisso Mawa. Pour ce qui est un programme, nous avons déjà un programme, on a déjà établi le programme. Le corps se trouve actuellement dans la clinique chinoise. Le samedi, pour ça, la deux mortuaire. La salle à Sanef, puis le dimanche, la salle à lever à corps, la clinique quinoise, toutes les cérémonies vont se tenir là-bas, par après, pour la salle d'enterrement dans l'écropole. Voilà, donc ça les forts plutôt à présent, on est au PC programme, donc ça fait rapport à la maman et mon côté. Et puis tout ça là, vraiment de notre mieux pour que tout continuer. Pour assister à la étape de un message de l'obatuel qui n'a pas pour nous partager la vie. Et l'homme a outil Koloba. Mais moi je parle plus au nom de tous les artistes comédiens. Donc remerciement Nabiso et so continuer kaka ndenge bozo continuer ko sala pour Nabiso parce que on ne cesse de le dire ni telle l'intervention de maman Denise eh bien des cas comme ça to lento zanango et belé c'était ba décès et nous sommes aussi conscients que ceux qui ne Nabiso à tenir les loyo c'est parce que ba soin lorsqu'il fallait que soit yango. Donc au niveau des artistes comédiens, Maman Denise, à travers sa fondation, a joué rôle pour nos États santé. Beaucoup d'artistes, sans vous cacher, étaient malades. Et puis bon, la vie continue. Mais depuis Makambo et Komi, et quand vous vous présentez chez un médecin, le médecin vous demande mais yo, au combien on dengenin. Parce que quand vous anango kamoko, il fallait que tout, osala que tout sauter. Donc au nom de tous les artistes comédiens, nous remercions encore une fois la première dame, Maman Denise, pour l'initiative et que Dieu lui donne encore beaucoup plus pour que à s'occuper non pas seulement Nabiso mais même la catégorie Moussoussou. Mais déjà pour Nabiso, nous savons que la prière Nabiso Nzambe azagoyo Kango et que à côté ça sont na lobby ba idée Moussoussou pour que œuvre naye et kende liboso. Nous avons connu beaucoup de cas où ebinomoko boyebi ezalaki que soki intervention il y a fondation Zalakate. Nous aurions connu beaucoup de cas, il y a malheur. Mais grâce à la fondation, eh bien, tout être humain est malade, et puis bon, à se faire soigner, et puis, à Biki, à moins que nous ayons quoi décider. Donc, nous sommes très reconnaissants. Et comme dans le milieu, pendant que nous trouvons que ce geste, ils ont contribué même à l'épanouissement et permettre même à tenir le coup parce que nous tous nous en bénéficions. Mais il y en a qui motema kaka ya mabe na ki motema na biso mutumwindu tout ça au monde et ça nous crée même des gens parfois au monde contre
sans likambo kaka boye, mais dans toute chose bokota la côté positif, ce qui est profitable, ce qui est positif, bozo landela yango, et nous pensons que nous cessons de proclamer partout que la première dame a posé un acte salutaire pour les artistes et comédiens, et encore une fois ndenge boye lisusu ko manifesta ipande ko na biso kokodioko, nous n'avons jamais cessé de dire na batu balinga koko baby sa réputation. C'est vrai que Coco a belaki, mais ceux qui ont l'ingara Coco, ou Coco qui ont trouvé quelque part à perdre de mémoire, aux joyeux photos, aux publiés. Et en même temps, t'as l'artiste congolais, vraiment, n'engue batika bango, tout ça, quand tu as une fondation, et nous, guerre te mener yangwana pour dire, papa, botika wana Coco travaille à la RTNC, à Ganyakamuke. Mais qui peut permettre à son matali pata 2 jours. Et pour la santé, il y a toute une organisation, ils ont s'occuper naïe. Et c'était un peu la guerre que nous avions et que nous avons toujours pour nos détracteurs, mais comme je dis, nous sommes dans le bon et nous sommes dans le positif. Encore une fois, bon, comme ça, merci Nabiso, la première dame. Merci beaucoup. Na oyo président alobi ndenge boza wana bokomi famille na biso ata bino bolingi na bino te bokomi ka famille na biso déjà parce que o bozo sala c'est plus que oyo biso to kanisa ki angote na di kansi mama azwa mama Denise vraiment eloko wana e kota kabiso na fond ya mitema. Pour ce total, les chiffres, oui, bimagana, hôpitaux, na ba calcul de ça la mancalaire, tout ça traitement, et moi j'ai obimina na libano ton seigneur, kakanga koyo. Donc vraiment, ils allaient les canisinzambe, trobanzamba, pambolaye, makasi. Pebino bo sunga, kaboza la wana, so moni mutoringa luba mabe pona abe sa mutema mama bo bisete tika, kumeka kutute bo pekisa penda mabe mutape sa mama bula mabete na likanso yadui. Et puis bon comme ça message arrive sa maman que papa massa sa lobby. Na bolamo ya sali alembate, a compter to tikali combien pour na kokunda lisusu. Talato tikali soki 8 soki 9 oyo yaba akokunda lisusu po akoko c'est parce que sans elle tozana côté muso toko kendete mère vraiment ça elle biso ba calcul ya kokunda biso su bien po biso nyonso to sila kaka bien parce que elikia na ba to kanisa ki to moni amote bisika nyonso to ibaike oyo nde akopesa onda mais to moni échec kaka to kaka ye onda ba koni to akunda biso vraiment akonta biso to tikali premier vraiment aller la visiter comme ça message merci. Parce que ça fait dans
C'est bon. Il y a la famille Bantou, mon frère, il y a Serge, c'est une délégation, il y a Maman Denise, il y a l'équipe de fondation Maman Denise Niakero. Soins, traitement, il y a souci, ils ont été pris en charge par maman. Tout ce temps-là, ils ont été Zambie a décidé à Koufa, nous avons mais moi, Denise a assisté pendant l'assurance médicale pour que comédien a été la société de nous. Comme c'est arrivé, la team de délégation, pas autant de merci. Pardon. Kabula Nabilo, la combo ya maman Denise a été mission de l'accompagner pour présenter nos condoléances par rapport à Kama et comme il est vraiment Zaïe Mokwa dans le déplacement, Moya et Zalana Biso a réalisé sondé à Moro Toye na combo nae pour la Kabula Mawa na Nabino pour la Bipaboye. Donc, c'est vrai que santé, tout le monde en charge, naba kisi, naba hôpitaux et tout ce qui va avec, mais nous avons décidé autrement. Nous avons le lobby, nous avons mettre un souffle, nous avons décidé, nous avons décidé, nous avons pour tout Kabula Mawa Nabino. Donc, bisognon sur votre fondation, tout ça, nous avons nettoyé, tout le monde Nabino, et tout. Voilà moi un message à je remercie Binomi pour la éviter souci pour la soin en manquant qui est le prise en charge des acquis dans mon malade. Grâce à la fondation et à Maman Denise, à la prise en charge de madame. En tout cas, je remercie Binomi. Pour y arriver, ils allaient pour la zanga qui va soigner. Nous avons déjà décidé de merci pour la Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bantou était bénéficiaire et assurance santé. C'est pour ça la fondation Denise Niakero, Tshisekedi a jugé bon de l'accompagner l'obsèque. Il y a une présence, il y a accordé en fondation, il y a des membres accompagnés par les présidents, il y a un TPC, les conseillers juridiques et l'OMB, il y a des artistes, il y a des fonds de visite, il y a fondation. Nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci. Un grand merci à la fondation Denise Niakero. Quand on parle de la fondation Denise Niakero, nous voyons directement la première dame qui est Maman Denise. Maman Denise Niakero. Les artistes et comédiens vous disent merci pour ce geste. Voilà, les comédiens disent merci Mingi pour le geste Oyo. Maman Denise, à travers sa fondation, va poser pour nous obsèques il y a un Suzy Bantou. D'abord, c'est un acte moko monene oyo Maman Denise Niakero Sali. Nakanisi secrétaire général Oxygène à Outiko Lobango déjà.
tout ce qu'on peut dire, c'est de remercier encore une fois la première dame pour la sensibilité à Zanango envers les artistes de comédiens. Ndenga batnut bautu koloba biso eloko ndeto boyi soko yebi na yo makambo te oya koloba non tabasundoli ye batomoni kaka batuna na suka avant bazala ki wapi biso prise en charge eza na mutuelle de santé ma première dame masalaki et ndeko na biso souci auti okupa azanga ki kisite tout ce qu'il fallait et puis na isika o qu'il fallait azalaki wana pour sa santé et puis abika. Mais Nzambe moko muto a décidé autrement et tokoki kosala autrement. Donc je crois qu'au nom de tous les artistes et comédiens, la NTPC a remercié la première dame et nous profitons encore une fois que senga na artistes et comédiens nyonso ezala matanga ya suzi ezala ya kokodio kotozala na comportement moko digne ndenge to sala ki pe ndenge to salaka ndenge zalaki ba matanga nyonso to salaka discipline pe ordre po ezala kumu na biso nyonso puis tozo pesa pe honneur na bandeko na biso ba uti kotika biso ezala kokodio ko ezala suzi et pa ndenge tufandia wana famille na bango ndenge to ye elakisi bolingo elakisi souci toza nango pona kozala toujours elongo na tango esengo pe na tango ya pasi. Voilà encore une fois. Merci. Kokodioko jour wa liboso na yebanaki na ye to yebani na kati ya groupe, mais avant je suivais comme babiloko ezalaki koleka ba spectacle ya ba musicien na banini il prestait na kati ya ba nini wana akoya asali ba comédie naïe tout ça. Bon, moi aussi je le suivais à la télé, mais naïe banaki naïe plus parce que toye baka grand naïe wazala qui peut comédien monene vieux calende de nasima naïe koye baka kokodjoko toye kokutana na groupe salon yepe a intégré groupe salon ngape na intégré groupe salon de toye kokutana wana. Maman Boli sango ya liwa ya papa Kokodioko ekutelaki wapi pe obanda kosala nini? Sango papa Kokodioko ekuteli nga na ndako, ce n'est que hier na ba 8 heures non ouais avant mbula ya lobi banda ngaza kolanda évolution ya mwana o ya mwasi ya biso na mwasi Suzy Bantu wa kufi. Ce n'est que nazo tozo komana na baninga tosala programme comment tokende kuna bof na moni pe na kati ya groupe batie message ki koko kufi. Alors na luki par tous les moyens pour na benga baninga to benga ni biso babiso nyonso o benga o ya lubinga pe na moni o penga pe na moni nde to lukaki ke ba meka ko tuna famille to yeba comment il est mort hôpital nini mutu moko ayeba kite. Ce n'est qu'après tant ba yeko zwa confirmation par mwana je pense c'est Marcel mutu apesa ki ke papa kufaki na 4 heures du matin nde to yebeli sango kufaki na ndako to na hôpital na ndenge to yebeli akufeli na ndako alobi akufelaki na ndako po na poko balalaki comme d'habitude bapesi bakisi ndenge azalaki kolandela azalaki na bakisi azalaki kolandela na ndako la famille pe akoki confirmer yango bouf je ne sais pas ce qui est arrivé ndenge balobi ke akufi ntango babengi médecin aye kokonstate ke moto aza lisusu te. Donc mosusu eza te donc bokosenti bilengi nango bokodécouvrir masolo ebele bokomona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo boyoki yango bisu bisu bisous 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 bisous. Bulukutu te Yena Congo Swiss TV. Bulukutu, ça c'est du bio. Et nous là que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna tobiaka ya ma chambre froide de thé. Vraie information. C'est
Congo Suisse TV. Bulukutu. Eh, yo kasola Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. La gangi bafwe!